ngai na tumoli moto te moto ye moko alobi amitumola soki moto amitumoli ye moko na bandi akoki mpe kozoka puta ye moko amitumoli mpe azwi mbano ye abandaki kozela matumoli ya ye moko amitumoli ye moko lisusu ngai natumoli ye te mpe nakoki kotumola ye te voilà mais eza maa mingi komona lolenge ya bandeko mosusu yo okozwa ye bosala esika moko okaya tia kimia ye azotia moto akei na hôpital ya Kisenso koconsoler kosoutenir ba infirmière wana tango alinga alongwa azonga akamati atie loboko na poche atikeli bango 2 millions de francs azwi nzela akena ye vice-gouverneur lokola aza élu ya Kisenso ake kuna na hôpital wana ake kosilika o mpona nini bandimi Kabund président Kabund aya na hôpital wana ezali territoire na ye ezali fief na ye électoral eza bastion na ye électoral asiliki mabe aye nganzi. Ça va créer une grande différence avec vraiment c'est dont nous avons besoin. Différence est ça. Et nous comme on dirait gouverneur sous basa gouverneur nous sous basa ndemo. Ils ont vieux on a Punzaki Chassa. Alors avec des routes secondaires comme ça, les Tinzelao, c'est une grande portée. Ils ont bimeketi ngaba. Alors souci na tous ces alliés. Boulevard à Minene, mais ma route secondaire pesa. Ça c'est une innovation et ça l'a jamais. Je suis venu uniquement pour l'encourager, le soutenir et sourara et continuer. ngai na tumoli moto te moto ye moko alobi amitumola soki moto amitumoli ye moko na bandi akoki mpe kozoka puta ye moko amitumoli mpe azwi mbano ye abandaki kozela matumoli ya ye moko amitumoli ye moko lisusu ngai natumoli ye te mpe nakoki kotumola ye te voilà mais eza maa mingi komona lolenge ya bandeko mosusu yo okozwa ye bosala esika moko okaya tia kimia ye azotia moto yo olingi bosala na ye alingi kaka non yo longwa place yo ozali ye akoma place akoma esika na yo nzambe mpe alingaka nongo wana te yango wana ye moko abandi komitumula mpe asuki na lolenge ya mabe esika ya kokende ameka nani kochange bizaleli wana puis na bandi ke bandeko bayebi lolenge na ye ndenge atambolaka bakosunga ye bakopesa mwa baconseil mpona atika bizaleli ya lolenge wana bon tant tombandaki mosala abandaki okotala bureau na ngai en temps ya contre-temps c'est-à-dire nakozala na nani nakozala na réunion d'ailleurs so naza na réunion nakobengisa ye aya na baréunion mais bilobela na ye mingi maloba mabe kaka maloba mabe bacomplot ntango nyonso ngai na kotala ye nazopekisa ye président assemblée mpe azopesa ba conseil mais alingi koyoka te ata opesi ye conseil soki ekoti awa ebimi awa eza lokola moto aza na miso te soki oye ata na baprojecteur liboso na ye akomona na ye te ora namonaki bizaleli na ye wana comportement na ye banda kala topesa ye baconseil tolobi na ntongo tolobi na midi tolobi na pokwa alingi koyoka te président assemblée apesi ye baconseil alingi pe koyoka te badepute mosusu mpe bapesa ye baconseil alingi koyoka te est-ce que bokoki kondima un vice-gouverneur napesa bino exemple un vice-gouverneur ya Kinshasa toza na président Kabund faut nalopesa exemple wana président Kabund azali vice-président ya assemblée ntango baviole infirmière na hôpital ya Kisenso président Kabund aza élu ya Mwamba akei na hôpital ya Kisenso
consoler, soutenir ba infirmière wana. Tango alinga alongwa azonga akamati ya tchelo boko na poche a ticket bango 2 millions de francs. Azunzela akenaye. Ye vice-gouverneur lokola aza élu ya Kisenso. Ake kuna l'hôpital wana. Ake ko silika. Oh pour la nini bandimi Kabound, président Kabound aya na hôpital wana. Ezali territoire naye, ezali fief naye électoral, ezali bastion naye électoral, asidiki mabe aye nganzi, asidiki agangeli directeur hôpital. Akamati a botoli 2 millions de francs. Ezali na mabuka directeur. Akena yango. Aye pen hôtel de ville abengi ministre na biso ya santé. Balongola directeur wana na mosala kapona donc exemple kaka moko na piste balongola tata na mosala parce que ayambaki Kabound mais ya lobi azaki na pouvoir te mais ndenge ni na salaki pona longola directeur ya hôpital wana ya Kisenso asaki ndenge ni pona longola na mosala bozomona lolongi ya mutu ndenge wana eza pas mingi parce que pona kosala na ye il faut za motema monene ko ngai sinon ko supporter ta na moni makambo ebele puka na lobaka te mais oya suka oyo ye moko amitumoli na vie nanga mobimba na tambola mikili Afrique ya Europe ya Amerika pe ya Asia na mona mutu amitumola te mbale boso na mona mutu amitumola ye moko avandi pe amitumoli pe azumbano na yango donc biso to ibagi programme on a peut-être ba député te ezaki entre ye na ba député ba bengsaki ye ba bengsaki ngaite to zaki na programme ya otambola banzela oyo tukolobana ya Kikwit pour visiter chantier Kikwit pour na bana Kinshasa bazala servi bana na lobi za desservir ba les ba commune belé za desservir Limité za desservir Lemba za desservir Ngaba za desservir Kalamu za desservir Makala ti na Selembao donc c'est plus important makambo eleki na assemblée to yoki encore sima alors que programme mon ezaki programme moko ezaki ya biso bana kala ya ko kene na Kikwit ko Ngaba ko signer jumelage ya commune ya Ngaba na ville ya Évreux na France. Bango ba ko salisa biso na misalo etali assainissement na salubrité ya commune ya Ngaba. Commune ya Ngaba ya commune muke même koloko ya ozala commune moko pilote pour la misala ya assainissement. Il n'y avait pas de route secondaire. Si nous commençons à la route secondaire, ça va créer une grande différence avec le Kimbouta. Vraiment, c'est ce dont nous avons besoin. La différence est là. Et nous, comme on dirait, gouverner sous Baza, gouverner sous Baza, on a Punzaki Tchassa. Alors, avec des routes secondaires comme ça, c'est une grande portée. Ils ont bimeketi Ngaba. Alors, souci n'a plus Ali. Boulevard à Minene, mais ma route secondaire pesa. Ça c'est une innovation, et ça là jamais. Je suis venu uniquement pour l'encourager, et soutenir, et souarara et continuer. Nous sommes dans cette gamala, il faut l'encourager, pour soutenir, et encouragement pour continuer au Koba na Moussala. Donc c'est là où nous avons baptisé en différence avec Kimbouta. Vieux détourneur, vieux détourneur. Mais Azanegara, il y a la union sacrée. Aussi longtemps que Kimbouta, on dit maintenant état de droit. So bakangi Kimbouta, na bien état de droit bani. Avenue Kikwit, pour les Kango ezala qui passe. Mais les loyo, misala yango ezomonana. Et comme vraiment bien, to comme koleka bien, atambule beti, tozana kimia. Tikate, nzamba pambola e akoba na misala na ye. Papa Gentini ayebike azalaki mwana na biso pe kati na Sebeko na Bandal. Nzamba pambola ye akoba na misala, alemba te bato baloba kaka. Mais tangu azosala, nzambe pe azosala nini? Azotombola ye. Nzamba ko tombola ye akoba na misala ezomona na continue. Na sepeli makasi. Poto nzima kite.
to bande kozela lelo ekokisami o nzamba bongisa ata muta mokila tie kali moye salama ezate nzamba kokisi mission na biso to bande kozela nzamba pambola e apese mikole belé akokisa mission na biso tina suka poso ekokisa tina suka to ko bakisa susu ya koleka to epikela o eso esilite mususu pe ekoya bato balinga baninga basati bakosala ngona nko to ketina suka na nko baboya te to kosala yango lelo to tamboli na banda to bandeki kuna tala esika na komi tala ngala munene bomela nzimi nazolanda epo nazomona mabanga ya minene okuna nzima kite me na moni yango baloba na baondi ba perdre énergie biso misala ekende liboso to moni na ba commune mususu na balemba to moni ba commune belé ba misala esa mamenga ba ezaki bina rejeté mais grâce ya yemo gouverneur de la ville de Kinshasa papa Chantini Ngobila depuis kaka ya koti na makambo ngo to moni ngabe changer bambula to vanda awa banda fikini tinga baba tela biso na makadam tozana esengo makasi ne ba tela biso makadam banda awa na fikini ti ebima na université pe kende tina babanda en tout cas esengo makasi papa Gentili bango nde bavanda kaka. Merci nanu na papa Gentili eloko o basaleli biso bana ya mumbele na ngaba en tout cas tozana esengo tozana nous tozana désenclavé puisque tozaki nanu ya kokangama soko lobeli ka mutu na vanda kana ngaba na vanda kana mumbele on dirait au vanda kana banlieue mais aux hommes à partir yeloko yo to fungwami en tout cas tozana esengo en tout cas eloko o ngana ko yebisa bande ko langai il faut ko soutenir soutien à biso moral physique et ko pesa bango pe makasi ya ko sala misala oyo na gouverneur na biso Chantini Ngobila ya liboso na pona bopeto azotia na Kinshasa komi propre makasi les deux ndenga sala biso prince auto sepela makasi parce que prince longwe awa na foire ti tozo yokezo keneti kuna na bandal ebima ti kuna na bandal ata la biso bandela mususu pondeleza ka moko bokokota boye ba embouteillage to moni évolution ya mosala ndeko sala eza normal yango to timo sika depuis comme na ngalema mais soutenir mon Chantini Ngobila mbaka surtout ba bazana en moko ezola kisaba ba congolais te pour salaire salaire mais tout le monde na miso pourquoi monde ba to ba a ba ye pona black te ba ye pona bolingo ya mboka soki ba no sala mate to lobela ngo pour ça yango tozo appuyer de l'option Chantini Ngobila mbaka a continuer ko sala nzamba pambola ya ke liboso et puis akenti la suka mandana ye en tout cas ba pression est tellement malamu parce que nzela oyo et que faciliter biso ba kinois d'abord makasi pourquoi parce qu'il y a embouteillage et comme na kin minute nzela oyo et que soulager biso na degré moko impossible muto azo douter là ba œuvre là il y a son excellence monsieur le gouverneur Chantini Ngobila mbaka à la sorcier tout est que son excellence Chantini Ngobila a travaillé makasi en tout cas moi le baoutou mingi ezate parce qu'il a travaillé makasi. Félicitations belé pour le gouverneur Chantini Ngobila. Oui, bah ouais c'est le rabat ndoto mais le comme réalité. Nous les projet les projet à Kala. Mais tout c'est pas vraiment tout bien Moussa les bandapé ici là. On m'a coup de chapeau na gouverneur de la ville Chantini Ngobila. Mille félicitations vraiment. Toutefois, c'est ma soloté. Ezaki ma solo mais réalité en haut. Toi sur place, tout le monde a Moussa ndengezali, ndenge tambola. Ils sont montés ba douter ezali souté. Ouais comme gars ba toi mité mandé monde ba douter. Ba mutu ya bien. Bon, message to encourager à banda koti na tête ya gouverneur de la ville tomoni ba misala nevima et ça la mon bien. Donc misala emonana. O ba lo be emonana te. Donc bazala soni pona biso misala to tu komona. Donc eze kolobate donc nzamba pambola e misala ke liboso. Bana Chantini Ngobila mbaka o sala misala emonana. Batu ba omona ngo to kota misala Ngobila mbaka bana ko sala donc en tout cas moi kolobezate to sepel makato zana sengo nzamba pambola musana ke liboso. Tukasali